Hello, bonjour, bonjour. Oh my God. Okay, kosala la biloko na lingala. It was an easy day. Okay, this is gonna be difficult. All right. It was a difficile ponanga polingala nanga izali yako beba. But don't worry. Don't worry, money. Anglais kota deja ya momoko sans couteau. Yeah. So lelo toko lamba ngombe. On sait la bilan ngombe. Balobaka. Bana bote pa yebi ko lamba te. Mais lelo na like sa bino ne ngai na lamba ntaba na ngai. Donc ba mama so boza kuna bino mo boloba. Bo mona ondeni. Bana pe bakoli awa bayebi kolamba baza. Toza na biso o pe bayebi kolamba bafinga biso mingi. Nzambe. Oui, bato bayebi kolamba te bazali. Me bato pe bayebi kolamba azali. Loko nga na chaîne na nga na bana laksa bino. Bana pe bakoli awa pe balambaka. Ata lingala eza bien te tokoloba to bino pe po comprendre ke bato pe lokola biso pe toyebi kolamba bazali. So stay tuned. Yeah, na laksika iluminanga. Yeah, don't mind my hair. Na sabi suki te. Suki na akabwe. Mais poso eza na bien. Donc ça est l'autre. Donc, oui, torobanda na banana ko sokola, meat nangai, sima, to bana lamba. Na la kisabino bilo nyonso ona ochana kati, wana moko na sokola meat na déjà ndeka bozomona na bandi. Oh bana aba ibo lamba te na ona kisabino. Bana Angleterre, baibo lamba te. Babo bala, bona mandako bampeli bona boya bona bala na. Ina pe lamba. Ana business na ngapi. Donc, oba kala bisa ba jeka bien ko. Ba mama vous manda boire la biso pe ba jeto bien. Ça va bien. Ba tenir ce que vous avez moko. Donc ba tenir ce que vous avez moko. Ngai naza kota ba jeune mo penza na yoka na bien. Ba mama nde boloba. Na onda o ma loba ti. Poko loba so bo lobi te. La comuna. Toko chango awa. Allez, etoka ata 10 minutes. Sima to boka mai. Pona ni na sala yango bongo because namona yango ezala mafuta mingi. Omoni luka ba oyo pona kata. Pona longola ngo pona namona mafuta eleki penze lekita. Eleki mafuta ezebele mingi pona kokata. Pona mafuta penza bien teta. Bato na yebisa bango ba dressa ngo penza ba longola ngai penza ba graisse oyo. Erreur que j'ai salami donc. To zonga su stock no kata biloko. Yeah, one mistake. Well, erreur déjà la salle erreur. Nzambe ya wa finga biso kinzako. Pona zonga na ke kata siko mafuta oyo sima to tokisango. Okay, nazoya. Alright guys, na like sabino biloko nini tokotia na kati. Tozana ba tomate na biso misatu pona lingi yango ezala kama kilo. Et tozana ba onion na biso, onion. Okay, and tozana spring onion.
Yes. And then toza na oyo aroma. Toza pe na ginger na biso nde bozomona oyo deja banika na garlic banika pe, donc nalinga yango deja bongo mpo ezalaka prêt. ready. Yes. And then abakisa ndamba oyo. Yeah, ezaka kind of ndenge mona na aroma msusu wana. Tobakisa zela. Wow, tobakisa ba cube na biso. Na cheka ona nini na container ya aroma pona suka aroma esili na linga na obwaka ngote donc na cheka wana. Okay, to banda. On a bosani tomato puree. There you go. Butala malamu. Kuna sume ona Asda, usoki Asda te Aldi. Okay. To banda go chop go kata biloko nyonso. Na chema indambu. Tokopelisa. Totikango banda at least 10 minutes po etoka kaka ebimisaka mwa mafuta wana susu sima tobwakisa. Okay, etoki banda 10 minutes so nakobwaka na kaka mai oyo sima tozonga susu. Alright, nabwaki mai nyonso ezalaki na kati sikoyo na obakisa babiloko na ngai, ba ingredient na ngai tokataki. Donc toza na tomate, toza na spring onion, toza na onion na biso. Tochaka nyonso na kati. Okay, and then tobakisa mai na biso mwa ndambu, ale tofinika ngo. Okay, nakodimine kuka na nga mwa ndambu because nalingi yango e cook slow, like slow cooker, if you know what I mean. Yeah. So naotika ngo banda 30 minutes, mais tocheka ngo ka nyonso to make sure that ebela makasi te. Yeah, Munu. Look at that. Hey. Kama mafuta deja nasokole yango na tokisa mwandamu na amu na kama mafuta. Oh là, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien ça. On est comme ngani biloko na ngayo. Bale ba jeune aba ba lamba tle. Bana aba yedi kaka ko chama maquillage. So ba peti ki ba maquillage awa. Donc nani.
Bisogna sauté. Bisogna sauté, oh. Bisogna sauté. Pilona biso e belly. Yummy. Delicioso. So. Bien. Il est bien, hein? Bye bye. Thank you for watching. Now it's time to eat. So, thank you so much for watching. Merci mingi na bato bata. Merci pour na bato nyonso batali. Nage chauffer pondu. Nadia on a pondu. Question time. Okay, so my question is, question angai ezali. Soki mwasi aza na zemi. If a woman is pregnant, what kind of food should she eat? Biloko nini ya kolia oyo ezo senga mwasi azemi alia. Okay? Boko manase.